L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen Tolobe la vie. Mystère Siatoli. Nazara moninga na yote. Nazara moninga noté. Papi Gen Tolobe la vie. Avec Adi Lodolé, c'est le jeu, c'est beau comme un deux aujourd'hui. Nazara moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre. Washington, grand pays. Papi Gen Tolobe la vie. Papi Gen Tolobe la vie. Ouais, tu n'as pas Papi Gen Tolobe la vie. Dans la Papi Gen, tu n'as pas dit comment les générateurs de pluie. Beau et élégant, sans conquérant. Voilà. C'est pour toi. Nazala Monina na hotel. Nazala Monina na hotel. Yasuka, Nazala Monina na hotel. Donc, comprendre, si vous pouvez comprendre tout le Papi Gen, Nazala Monina na hotel. À suivre. Nazalaka moninga na hotel. Et puis, n'a jamais causé la moninga na yo. Humilité, simplicité, c'est moi, Zaïrois. Tolobe la vie, monde entier. Site. Très chers amis, chers abonnés, bienvenue sur Tolobe la vie officielle. Merci. Surtout, Nabino Bozako Benga Kabiso à chaque fois. Et là, on peut Sabino Zatezara, merci. C'est mon émission, il y a Tolobe la vie partagée. C'est vraiment important. Souci na biso na Tolobe la vie so batu baye baraté. Mingi ezala ko déraciner les anti-valeurs. Ko anti-valeurs baye belé. Bato bazo meka neti mezo simbati. Il faut te déraciner bango. Tchabou pour nous bien, pour nous messager bien. Alors le messager Galates 4:16. À cause de la vérité, on devient ennemi. Tu commis ba ennemi na bango. Omoni o makambo kala galette obima kala tozongi des sous le potoso. Alors merci na papier les records limité, merci na Washington 4 fois prêtre l'honorable Eric Shimano capé des authentiques puis aussi Agostino Massosa papa social nana Galate bon ça va qui m'a pas pégé Nicolas Belé ozo lisango bukala yi ozanda kuna bisoto ouais c'est-à-dire que bisoto tu as dirigé conduit par le Saint-Esprit c'est-à-dire même tous au monde en até ozandako il a tous au monde na mutu na musika tous na bangomba et puis tous au talela c'est-à-dire tous ali ba messager ya peuple congolais toujours messager toujours c'est-à-dire tous a ba opportunité tous a ba dialoguiste mais tous ali ba tindami otoyaka avec ba précision to lobby et to zongi to matingomba temenga penana franchement je vous confirme ils ont nini mais côté témoigner Nzambe azana Galate messager après ça un message moko nazana musala et logo wana loba ekokisa milelo amen comprends donc ça sert à rien à loba mais en tout cas c'est un messager yepena donc lui il vient de Dieu Nzambe bina mtatinda ye pour repérer sa message. En tout cas encore une fois merci merci pour la révélation de Banangai et franchement j'étais épaté. Et j'ai appelé même la maison pour leur dire que non, voilà, tout dit, mais voilà. Bref. C'est-à-dire, Papi Gen, le coup les alliés et le coup Yanzambe. Le coup les alliés qui révélation Yanzambe. Alors, le coup est ce complice. Ils alliés Kabo, les bénédictions, au yé panayo. Donc, vous allez malamu. Au yé bisabana, parce que c'est quoi qui s'amène. Pour Tenzamba continuer au Pambo. Le roi de notre émission, voilà, il faut avouer que Nzamba ça la rapanayo. Merci. Voilà, alors, Léo sont nos mélusions. Lelo Papi Gen kolala kolamuka eza bitilité ya kafumba ekwei pourquoi ya kafumba ekwei na landi ba réseaux sociaux alors na yoki bana nzambe baza kolela na yoki ba n'importe quoi oyo elobami na un certain soi-disant pasteur menga nazo benga ye azali criminel spirituel ami benga na kombo ya leader atekaka
aza commerçant na Château Rouge. To comme na moment où il faut défendre l'identité ya maître Yoshua. Bana na Nzambe bazali, bana na Satana bazali. Ba serviteur Nzambe bazali, ba serviteur ya Satana bazali. Mais ba yebi chapitre na verset nenge na liki 4 ezalaki. Alors un certain criminel spirituel écobiste, il y a 100%, tundubiste, un vrai antivaleur, mais à cet proclamant leader, on a déjà leader à Boutou, un certain pasteur, soit disons leader, il y a un pasteur en Europe, un commerçant, à Tekara Château Rouge. Parce que, na yoki aka fumba na réseaux sociaux, nenge azaliko telemela. Oyo ezali réveil pour la musabana na Nzambe. Oyo ezali réveil pour la musa peuple congolais. Alors yé akuki kosala batu moralité. Parce que oyebi nasi na répondaka yé yo mutu ocha émission wana te. Na bomba émission wana. Obomba émission wana. Parce que na yo kakabalobaka ke non ba on porter bato plainte. Mais jusqu'à présent ba mema j'ai refondé na bolo côté. On mone biso ba si ba prévenir biso déjà que non vous serez calomnié, torturé, accusé. Mais ne crains rien. Le jour J, le Saint-Esprit parlera à votre place. Et nous koloba biso to zelaka ba mema biso na ba tribunal. Ozolanda na tribunal ba kolaki ça. Est-ce que awa et pas ya mboka mundele baza nani, baza na titre nini? Bazali ba association ou baza église. Église ebani na mboka mundele eza catholique. Na l'église futaka impo. Nyo setikali eza ba association. Mais na kati ya église bâtiment eza na ba oyo nzamba benga. Na yo sela montumo publicité wate. Bana na Nzambe congolais moko ne ifaye bakatu na Nzambe avacha makolo bisika songolo parla parce que na uta bâtiment. Oye biango na uta bâtiment na uta na ndaka pharaon. Alors le na uta na ndaka pharaon par la grâce Nzambe nazo vivre. Alors muto abima na ndaka pharaon ayebi de A à Z parce qu'il y a toujours na sema kolankolo pour la cause révélation. Mais pasteur wana soit disons criminel, écobiste, commerçant oyateka kababiloko oyo ba bengi maxi bien-être. À cause de la tout moralité avant na kota awa na koloba. Alors yé ozoka te ba version comme maxi bien-être na koyebis. On a zonga. Mais yé mutateka ngo na Château Rouge. Somba ngo. Ngana somba ngo pa na yete. Ngai na yebaka ko somba biloko oyo. Po na teka yango. Na yebaka vérité zaka na quantité. Alors tant on a comme personne après. Alors si ko tant on a ko ba vérité zaka na kata biloko oyo na zwaka yango inconsciemment. Mais tant on a conscient na ko teka ngo souté parce que na ko détruire ba peuple congolais. Balobi que non, tant on est conscient on va pardonner yo. Mais tant on est conscient c'est qu'on a participé na masumu ya bato. Vous comprenez? Alors carrément na tika kango mais si ko ba grand mogrosso. Ba grand fournisseur au bazo de tout peuple congolais. Azana Château Rouge, soit disons leader à Moïté mais leader à Boutou, leader à pasteur. Ateka kabiloko. Moussa na biloko oyo ezali tout simplement pour la komema bato na nzela na ekobo. Alors du coup, il y a l'équipe passe à la morale. Il y a côté les mela makambo oyo bato azolo ba ya solo pour interpeller peuple congolais faut la éveiller. L'église n'y a ma bête mais eza na l'église oyo nzamba zo sala. Alors bana nzambe faut pas tout na kande nzambe ava bacha makono bango epa ya mutu songo mpakala. Alors soki otunité okokuta na maboko ya bangando bakolia yo. Okuta na maboko ba léopard bakolia yo. Léopard même otie bango baza ba léopard même a kotine balé batache longo kate. Pasteur wa teka kabiloko oyo aza criminel aza léopard. Aza léopard na moyi, léopard na butu. Léopard na moyi, léopard na butu kakaye. So yo siko yé asali yo nini. Mais na lobi na yé l'équipe on a ebise que non, ya benga maté. Aza serviteur en Nzambe. On reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Misala nini asalaka. Mwana na Nzambe un serviteur. Balobi. Ah oui mais nabi ko bimisa maloba na Nzambe. Il y a l'équipe Satan na l'équipe 4. L'équipe 4 mututa yebi na premier verset la 8. Foka melangai na pesa yolipa.
bambama na mabele ba ange bakoya koyamba yo. Vous comprenez? Komisa mabanga et comme mapa. Mais ma si afuka melaki satana te. Ti ayebisa ke non, muta ko vivre na lipate, retour toi satan. Ngi ko ba ba yebi parole. Ba lobaka na divination. Milimo ya kufa l'esprit de mort ko ba evokaka yango nde muto lobisaka bango na ba chapitre na ba verset. Muto te. Chapitre na verset e bangisa bino te. Bonzambe ko banga nzambe ni to bangisa bino. Il faut batunaka. Alors ye ba fruit na ye. Ya ko sa to moralité. Oyebi makambo salaka na famille Benz Bozan. Ce qui est au babé, on a ce qui maman ou ce qui pétrolane, ce qui pétrolane. Oui, maman. Oyebi histoire de mon que bimaga ya yeke, bakanga yena et pas yanda kabato avec un mouchoir à qui on se masturber. Soit disons on semble là. Est-ce que maman c'est maman solo? Est-ce que maman solo? Parce que soit tu te me va rebalancer ngo. Ezali pe victime azolela. Ezalaka. Ezali victime pas azolela. Ti lelo ba image na to bomba yango. To bomba yango pona ko l'action que non soki yo omeki to koyeba na ko supposango na talatala po ba mona ke boza ba serviteur te ba mona ke boza ba vrai criminel tane bo détruire ba paté ya nzambe ya lobi oza vidéo na yabimisa oza na vidéo ya misango papier que au balansango alors au balansango bo afunda ngato ke ne tribunal afunda ngato ke ne tribunal ba ko tuna ye est-ce que ozali criminel sexuel ou oza serviteur. Parce que vidéo ezali na mama wana za kolela za koloba na bana mama wana na makambo asala ezali criminel spirituel. Criminel spirituel aza lopar aliaka na moya aliaka pe na butu même obwaki bango ne balé batache kolonga bango te yango tozebisa bana na zabe okeba baza ba criminel spirituel et puis baza ba vrai écobiste. Alors tant bazo mena basi wana tout simplement et puis ye mutu azo lekana te pas ça la tout moral soit disons leader ya butu soit leader ba pasteur a on a Île-de-France. Faut mon ande azo finga. Mais na lobby pasteur. Bisote ko finga te parce que les éducation na bisote. Déjà ça orgueilleux, arrogant. Vous comprenez? Mais na yo ki ke mukanda za la kanango, eza ya ndeko na kufa. Est-ce que vrai serviteur il faudra que nous ça na préfétir que non mukanda za kayanga te. Na sela mukana ngamoko. Ça dit ba nzambe ni ba sela. OK, il faut traverser preuve. Il faut qu'on na moyi. Na moto il faut qu'on na zamba il faut dîner na mayo ko dîner te vous comprenez baza ya nzambe te bakokaka be preuve te vous comprenez qui na ngo bena non voilà pasteur Mobimba donc là seulement ça alors semence nini yazanango semence ya orgueil ya arrogant ya songi semence ya kibondo ya kosakana te oh mutu nyonso tu oya fréquenta ye soko pesi mo Congo ndeko to yokaka so pesi mo Congo atongi yo ezala ba oya sambelaka na bango atonga lobela ngai na lobia ba oya salaka na bango balelaka na bakombo na bango balelaka na bakombo na bango lobela nga même à produire mwana mwasi il faut yeba nzoto ya mwana mwasi ti bo ngatala bongo même à produire mwana mwasi nyonso akenda pa produire yeba ayebi nzoto na ye te wana nga ndimi te pardon na lobi bien que soki asala yango na famille oyo nga na oto yebi vidéo ti le tambolaka ezali na to balaza yango te elakisi eza identité na bango baza ba criminel baza ba lopa. Je le dis bien et je le pèse bien mes mots. Dans le bien, parce qu'on produit moi la moisi, il y a pas parce que ma benga maté, bazana semence ya nyoka, bazana semence ya nyoka. Il faut pas tika ba semence dans autres bana basi, qu'on détruit bateau. Vous allez très bien. Le belangai, soka bengama, nani oya bimisa. Na église na ye. Est-ce que y a ko tika église na kei, atiki bato ba kambango? À contrôler Badim, à contrôler Bofrand. Mais dans le bien que dans le bien, ils n'ont pas de confiance. Alors du coup, qui ça kenaki? Vraiment moi ça moi si oyo baeba qui n'a copé ça y est, soit disons protocole. Au moins makambo salemite. Na qui ça te? Ah, c'est-à-dire protocole ya koyamba yo yewana zo bimana ye. Soit disons leader ba passer ba radio tutoate. Ba le bien que maye ningana kapamba te soki oya salaki na Paris awa na famille ngana oto yebi mais to kotia ngo tembete eza identité na bango ezali comportement na bango ba bengami te chapitre na verset eko sabana na nzambe ata mukete
alors tu es obligé à défendre l'évangile, il y a maître Yoshua. Vous avez très bien. Évangile, le lozomona, oh, l'évangile, bakufa, bakata ba Pierre Mitou, vous comprenez? Baja bakata bango Mitou, bakufa. Alors il faut défendre l'évangile, il y a maître Yoshua de A à Z. Nous ne attendons rien de la part de qui que ce soit. Notre récompense est dans la main de l'Éternel. Vous comprenez? C'est-à-dire, Nzambe, avant tout le monde, Nzambe a ramassé qui sont dans le monde de la mafia. Toyebi Gouyambongo, Toyebi Lix. Vous comprenez, Papi Gen? C'est-à-dire, complet ces athées. Alors, tant que tu es dans le Nzambe, Nzambe accepte de pantalon, de capitula, de mituka, de vivre une bonne vie immerse. Alors, du coup, tant que tu es dans le Nzambe, la question c'est là, l'autre côté, pas à moto. Car il faut défendre comme il y a maître Yoshua et plutôt dénoncer de A à Z. Alors, dans Château Rouge, quand il y a Bundisa, un certain pasteur d'Aclo. Mais ce qui vous allez battre, même identité. Pourquoi? Tout simplement, comportement et sorcellerie. Songi déjà zanango. Et un comportement et sorcellerie. Ndena olinga pasteur. Pasteur d'Aclo, moi, tu as mis sur Facebook. Voilà. Ndena amenasa na Château Rouge. Ndenge nini akoyeba na kolinga ba soit disons ba ninga mususu ba pasteur impossible. Yaza déjà vieux prophète. Ba vieux prophète basi basila batikala kombo ya pamba parce que nzamba batikala pe koyeba bangote. Nzamba batikala koyeba bangote. Baza ba vieux prophète là kisi petit prophète faites attention avec vieux prophète akolia yo baza sans pardon. OK. Ozolanda. Alors nazo aza muto okangamana ete so kangamina ya bende étoile na yo. So kangamina ya bende étoile batoloka biso so kangamene adindi parce que akokate bo akuta na bonzambe. Vous comprenez? Non, ce qu'il y a na boutou, akokuta mopanga. Vous comprenez? Pose à la force physique, il faut à la force spirituellement. Vous comprenez? Il faut que la kobanga nzambe, biso to yekola kobanga nzambe. To yekola na porter combo Galate 4:7 pambate. Nazo yekola. Tozala mokila masumu mais nazo yekola komata premier étage na deuxième étage. Vous comprenez? Pour na sepeli sans nzambe. C'est ça. Et entaillé. Ce qu'on va dire que tout na Château Rouge banda tina markade tina région batekakana otuni kombo na ye baba que non aluka makamo presque na bien soko bani olbi batu na témoignage na Château Rouge batu aussi mameto batu bakolela et puis semence ni azana yango alobi aza mosala nzambe et mosala nzambe ozana besoin ko boka mai mungwa mafuta na porte ya magasin na yote avoteka ozobanga banani mwana nzambe banga bandoki te bandoki bato akimaka mwana na nzambe. Vous comprenez? Bandoki bato akimaka mwana na nzambe. Même ndoki a se déguiser en l'ange de lumière tanga ye kokuta yo ke yo yo ko banga nzambe nzambe ndoki okende parce que ndoki ayebi oya banga nzambe na oya banga nzambe te. Alors soki obanga nzambe oyo ko banga nzambe ndoki ko résister à kokende parce que quel rapport est entre les ténèbres et la lumière? Soit disons leader ya ba passer na Château Rouge aza ya nzambe te aza crocodile aza léopard crocodile lisusu na lobi ba mériter ba kombo nyonso baza ba léopard même odinisi ba ngona ebale ba tâche longo ka bango te. So message ngo lancer pas na ye parce que azolanda message nazo lancer pas na ye na big fatika bible ou askene na répétence publique bazo lesa bazo kotisa bana na nzambe ba faux message. Bah, faux message. Déjà, phase à l'exemplaire. À quoi utiliser mon guate? À quoi utiliser ma fouta? Bah, ma ité, il y a magasin avant Ote Kabiloko. Et puis, il y a des commerçants. On ne peut pas servir 2 mètres à la fois. Vous avez mais on a le là. Non. Ah, ben voilà, c'est-à-dire qu'il faut. Comme le l'art et petit samité. Vous comprenez? Mais l'art, il nous a l'art, il a détruit. L'art est détruit, et ça kaka ote, ba atote kakaye, ba oyo kakaye, déjà oyo na kati ya oyo. Oyebini na kati zali? Na kati ya maxi bien-être, et ça na composition ya Viagra. Tant on a découvert que ça na composition ya Viagra, parce que mutu oyo, abane ko pesa nga biloko oyo. Ayebisa nga na tuna na bini, je voulais savoir le contenu, ba convenir bien nga oui. Viagra ba ça na ndambo ya Viagra bachaka na kati. Alors j'étais obligé ya kotika koteka yango ko benga bato parce que au départ pour moi ta ba maxi bien-être na yebaka que non et ça naturel. Alors na somba ngo dego na teka ngo na détail. Tant on a ko tuna na tekeli bato moi 3 4 5 personnes
sixième personne na moka mutu moka benga bikino na senti be fait ezo matanga lokola moto na makolo moto na mukongo moto na mutu. Alors j'étais obligé à interpeller maman oyo ando ko pesa nga yango oyo ba travailler na ye ba travailler ka na ye ba panza na alors ko tuna nini na kati zali abina nga oui mon frère solution Viagra pe na kati elaka. Alors j'étais obligé ya ko benga ba oyo nyonso tout na tekela na bi désormais na teka subiloko ote so ba bengi nga na bi na teka ngo sote. Alors j'étais obligé na somba ki yango pour na sala commerce na zaki inconscient tant na komi conscient na ko sala ngote il faut natika sinon te na ko détruire communauté na ngai. Alors na benga bango so na sur téléphone nga okomona keno naza na ba numéro ya bato o na koma qu'il y a bien alors obligé na benga bango na ba sote. Alors obligé faut na dénoncer bi pas baza oteka biloko. Pourquoi? Moi na 30 ans a habité sur Viagra na kati ali. Muta 40 ans a habité sur Viagra na kati ali. Muta 50 ans a habité sur Viagra na kati ali. Viagra zali pona muta 70 ans o aza malade. O munga nga bise mela Viagra. Mais muta za na bonne santé. O komela ba composition o za na ba Viagra te. Ozo détruire mutu. Ti mutu ako piqué crise cardiaque mutu ako kufa. Ba okanga nani. Et puis l'état français ils a déclaré et foutaka impôt et foutaka impoté. Bateka on a pharmacie. Mais ce que vous avez un pasteur ça va gros mono na ye un pasteur zo même témoignage à lokuta ye na yebiye na Maroc asala ka bossa pendant que batu ba bi okuta msuzu na mboka ya tan comme ozan clean na kosakana te oza propre banda loti lobi mais un pasteur ma témoignage mo bi ba isinga ba bi non ye a violaki kuna ye asala ki boy ye sa pendant que ye pas zala wana te makambo il faut témoigner avec Bible lobby ba accuser yo ba calomnier yo mais ba kuta yo na ba accusation na ba calomnie oyo ba lobele lioté mais déjà y a sa pasteur était a sa leader était a sa criminel spirituel physique et spirituel fala physique mabazo sala parle ba oyo ezobo mabana bato makasi na ozaki na ngoli boso e ko sila soko zaka mari moi sina ko kende parce que fait ya nzikisi e mesani na nzoto na yo et que si ça makasi na yo ya kimobali oyo naturel oyo nzambe apesa yo baza ba criminel tanga zo tekela ngo bato bongo baninga ba pasteur a otekela bango bongo ba diacre a otekela bango azo teka nini azo teka minimum ya ekobo balobi on donne ce que on a azo pesa nini azo pesa minimum ekobo yo ozali ekobiste ozali kindumbiste ozali ngando ozali crocodile ozoteka minimum oui ozali ngando ozali crocodile nzamba ibibinote vos taisez-vous ça la commerce na yo mais eloko ozoteka oyo oyebi ngo soki l'état kangi yo oyebi mambani bono ko futa contrefaction mais ça déclaré parce que y a za chimiste y a za laboratoire non ba yebi ngo te na France et ça marché à Mwindo et ça lokola yena batu bateka pimbo ndenge moko parce que futa ka importer et ça et les gars dans le laboratoire ils m'ont côté à France est bien côté bah tout ba teka yango ba sala on a marché noir vous comprenez so ba kangi bango boloko so ki ba kangi yango boloko et la tisipe que non tangu ba kangi yango mutu ezala bato ba teka ba que no basombela ka bango ba kota ka te pesanga ba tekela bango na ninga ko bombama parce que so ki ba kangi mutu o mutu ameli et causer problème akoloba nini na somba gango bisekaso songolo pakala ba okangai continuer ko teka biloko oyo ozo détruire bato yeba yanda ko zwa yo soko zo continuer ko teka ba biloko oyo ezali ba contrefaction oyo l'état français yebité ozo futa ben poté yo zo le kosala bato ba moral par rapport à qui kindumba yo ba vidéo na yo ezali oza criminel oza leader par certé nzamba yebi binoté oza vieux prophète rôle na bino ezali pona ko détruire ba petit prophète déjà vous allez déjà exemplaire ya ko bimana devant l'état français bakeno na teka kabilo on a besoin de foutre même pas et puis ba yebisa yo que licence ni nous allons yango ya ko teka ba produits pharmaceutiques contrefacteur et puni par l'état vous comprenez tangal baka non même à na tribunal non biso ba prévenir biso déjà alors kalamingité ozali évangile la marche kalamingité bino ba pasteur nyonso ya faux au besoin na Île-de-France kimia ezate bokozwa kimia te c'est-à-dire bokozwa kimia te pour que la bino te bo détruire ba peuple congolais ba politicien ba détruire bango bino peut pas détruire bino jamais
Ok, voilà, on les alliés évangile la marche. Oui, awa. Ngani ngate personne ngate soko meki uzana oya yo. Oyo tokoyoka, oyo tokomona. Évangile la marche. Ah oui. Yo sigoyo, na mitu ndoza, uzana moni uzana mitu za propre. Soko sala ka n'importe quoi. Évangile la marche bien go payer ici. Plus yango ici, la kisami. Tala bambando na bino buzana. Nous avons souka deux personnes dans votre dossier, c'est intéressant. Yango tongolo bakwe, bana na nzambe, na ba église na bango na bibobima. Église ya soi-disant leader pasteur oya Château Rouge, écobiste, kindumbiste, ngando crocodile, oya tekaka babiloko oyo, on donne ce qu'on a, tu donnes à quoi? Tu donnes quoi? Soi-disant au peuple de Dieu. Tu donnes que l'esprit d'impudicité. Et le gars non yemo kaza fidèle était na ndako na ye, pas moi si na ye. Tango zote la biloko bo. Alors carrément faut bima na l'église wana ya bandoki ya ba criminel songi yo pasteur ko na songi za semence ya sorcellerie ba sorcier avant ba boma mutu ba banana no songi ko sala ko ba bani ko tonga ye ba tongi yo nde ba rendre yo faible nde ba lié yo alors za na ba semence ni na semence ya kindoki yo soit disons leader ya ba pasteur ya Château Rouge ya Europe ya France aux a leader ya Boutou, aux a vrai Kadia Pemba, aux a Koussou, hein? Moussele Kete. Oh. Oui, bah c'est semence à ténèbres. Toko tiki bango tam Kete. Koussou, les a, Ngando. Tout dans tenté. Le bon berger prendra soin de ses brebis. Il donnera la nourriture en abondance. Faut te battre l'évangile à Kolo. Faut te battre la banane en Zambé. Toko tiki la bango na bino te criminel. Vous comprenez? Messager de personnes en mode aussi. Je peux simboter la maman qui t'a la pour la bonne part. La bonne part, maman qui t'a la big up. Béatrice Bongeli, loin des yeux près du cœur. Toujours Luxembourg. Pili Mandela, loin des yeux près du cœur. Ah oui, José Pile. Nintoko Goloba. Du retour. Il a évangile la marche. Tout ça qu'on la sociale, le peuple congolais, et spirituel. Il y a peuple congolais. Tout ça na sentimenté. Moutale sarabisote, moutala sarabisote, récompense na biso eza na maboko ya Nzambe. Volonté na biso eza pour Nzambe. Souhait na biso peuple congolais asepela. Peuple congolais atika kolela. Alors, oh tu es allé à Molimo parce que to yebi bato ba détruit Congo, eza ba politicien na ba soi disant ba pasteur. Alors, biso to na mikila poto, oyo nyosa koleka anti-voleur koleka, soi disant Moussa na Nzambe. Botika la koyeba, o eza tolo bela vie. Aux évangile la marche. Alors, tokotika eloko mon côté. Et puis nazo zela, oyo azali moas aza mobali ya solo abengama. Soko yebi obanga kanzambe, coup de chapeau, continuer ko bokola bampate. Mais soko yebi obanga kanzambe te, yeba ke dossier na yo ko koma na laboratoire. Soki dossier ko koma na laboratoire, sans pitié. Ngai na ko banga te na ko leka na ko dénoncer bino pour na ko bikisa bombo ya peuple congolais et puis na ko zela ngana bino rendez-vous na tribunal. Et puis dans le tribunal, mais pas beaucoup là qui ça. Ceux qui vous avez l'église ou l'association. Point d'interrogation. Et puis beaucoup là qui ça. Nini boloba na préfétie. Et là qui si beaucoup ça ka préfétie. Mais on a eu comme ça dans bâtiment mais bâtiment on zamba zate bobima. On zamba zali bokangama mais boza ba fanatique na bango to tuna kaza mikolo nyoso. Merci. Merci. Merci na bilonyo sur ndeko ba ndibiso je crois que c'est très important. Mon sein nzambe il faut être exemplaire. Mon sein nzambe c'est exemplaire parce que terrain oyo monsieur Nzambe ozolingo côté soza monsieur Nzambe ya solo terrain oyo lingo côté ebaki bozwa retour moko insupportable. Je crois même pas que tu vas supporter retour wana parce que ils a retour moko naibi déjà makamini au foot tout ça non déjà. Fais gaffe mon frère fais gaffe hein? Encore une fois fais gaffe au c'est parti on peut plus. Depuis plusieurs mois, la vidéo a pris une place importante dans notre vie personnelle et professionnelle. C'est pourquoi nous vous proposons une solution professionnelle pour filmer, enregistrer et retransmettre en direct vos événements. DSP Studio anime, sonorise, filme, éclaire tous vos événements, mariage, anniversaire, baptême, clip vidéo, conférence. Choisissez l'assurance d'une ambiance garantie grâce à plus de 18 ans d'expérience. DSP Studio réalise vos vidéos d'entreprise, photos professionnelles, assure la promotion de vos produits. Pour
Pour que votre événement soit une réussite, contactez dès maintenant DSP Studio au 06 29 87 98 40 ou au 07 83 21 21 67. DSP Studio, duo ingénieur Steve Malungwene et Papi Gene Tolobe la vie. On va vite attirer la lumière. On y va.